www.potonapoto.com www.potonapoto.com. En tout cas, franchement, na tambola, na mona ba site, mais site ozolo ba vérité na monde. C'est poto na poto avec Mosako Lamine Donvo. Donc des fois tu bana tout le monde, bana tout partout aux alliés. Faut que l'on poto na poto pour yango ndeza pena masolo o ezana temps na 2018. Pour site musupe ke ba sera go la to libele. Mais poto na poto balaksara façade. Pour ce monde c'est la comme la to mopende, c'est comme femme de nuit. Donc tu es sabino bana tout le monde poto na poto des fois tu boye belé bo s'abonner les sous na nenga des fois tu es une nouvelle version avec Jika Décor. En tout cas, ma solo tout n'attend. Jika Décor. Donc, des fois, en tout cas, poto na poto. Vous allez. Mbout na wane konyo sobalingaka Lamine Donvo, journaliste du Saint-Esprit, de Sarabno toujours, moi c'est qui Tokomosi, bon pour le bon animaté avec les meilleurs réalisateurs. Jika Record, ya Jingle, taille magique de Paris, January, taille moko, des fois na manager na ngamoko deya na manager privé mikolo deya o izaki manager na longo mikolo deya muta sur place te oyamba artiste na biso mission biso munene ya Congo na minito pe na taraka ya ntsone pe ne habite film mo na ndako ne we akende mo na ndako ne yo we ya to na ndako no c'est nani to ya komona ngana bombi kombo to no tala mission ngo na palais na eto soit pas na e ndenge zalaka moi rapide to kutana na eto eba azongi maison mais bo bo azongi maison mais bo bo azongi te to eba pe mamango eza nini avec ya jingle taille magique Jika Record tolanda motoyo o to mona na bosani TV na ngai Jojo Ngonda Imene sponsor officiel Jojo Ngonda Imene ndenge zalaka toujours na bosani te na boka troté et bien c'est mission ngai tout là nana avec ya jingle taille magique de Paris tout là Mr. Kevin State in production. Bonsoir Lamine Donvo, Mosako avec surprise. Talaga, il va tout bas dans le naba sepeli, Banzoto ça va par la grâce de Dieu quand des mots qui le baka, d'être tous allés dans Mouyan Kolo. Musique. Bonne musique, Nassima, ou une chose bende, bio et au bétara. On va toujours guitariste. Mon laissez-moi son, laissez-moi ni moi piano, moi ni. Moi ni un artiste dans la musique. Un artiste ce soir dans la guitare na palette d'andoki. Donc c'est normal, moi synthèse à la, moi baffles à la, moi micro à la, ouais c'est normal hein. Et puis ndenge za rane sunga ba massa oyo ba mo mobulo. Et zo sal sabiso zo sunga biso. Oui ba tout ba talo. Musique, on sika musique. Batu batalo ba sepela. Nini nzemono ana ba pesa yo et pas maïso za tout temps za sonné. Nzembo wana ezaka état d'esprit. Bientôt clip nango zo sala avec grand réalisateur mutnanga ya jingle Jika Record. Donc na ebisi bino batutu ba otalanga bozala siré Jika Record ayena ba maya sika na Paris. Donc un bon réalisateur. Babenga mama basala ba fiche infographe. Donc vraiment nazaki mona doute agité Jika Record mais il y a mutu solane pour la conception clip donc il faut ça ma plus vite fena en tout cas ça ça m'a bi boulot félicitations Jika Record. Ya oui ba tout ba talo musique bangi na ba banze mo tout koma yango penda ba pesa ka. Bon chanson wana ngam na komango. Mais na koma yango et puis na ba idée pe maestro. Étant que frère nanga, étant que chanteur, et puis que vient habiter moi Gamtor.
On a pesi ligne, on a ligne boy, mais c'est un grand artiste. Et là, ça, en tout cas, quand Zali, Fabregas, Bambota, Trunogi, Sangonamboga, Mobe, Badumsu, Benko, Kasava, artiste, peut oser la loi, Ngou, Bate, Papa, Yobi. Ils ont mon wing bien formé, Oyaga, Ngou, Bangou, Bate, Moni, Mutu, Telemi, Oyo, Bavena, Tonton. Après ça, on dit m'a présenté. Il faut dire, on va bien. Mais l'autre, on a la épée. Ozomona bandeko tout ya wenge ndi bozaki na wenge bango tout bakomi ba leader bango tout tango tala bango évolution na bango za ndini te évolution na bango franchement eza bien bango nyonso ouais bango nyonso évolution eza bien donc ezaka mutu na mutu toza ba bantu la mine omoni yondo za boy obimisa pe ba petit mususu ba sala pe ba site mais faut ba yeba histoire papa to ba bantu la mine pa ko loba mabeko olanda. Donc là, on a conseillé à Pétiona à tous les 20 000 personnes, mais il y a un mukolo. Il y a un musala. Na kuta ve kingandi, ve manduidila, ve kingotolo, ve nanyo, au moins respect. Mais franchement, félicitations. Bango tu natala bango ba sa ba boulot na bango bien. Bango tu ba sa otala bango ba sa ba boulot bien. Musique le ki ngana ebio bana kala bana kin. Ngana sa bana bato dans le monde entier que non, musique ça doyen. Obeti na ba orchestre ça voya maison mère. Mais ce ko bato ba ebi to ko sa bango nini avoya na maison mère o le ka kina no wapi. Expliquer ba. Te bato ba ebi na lo bango tout le temps ya be mission. Biso to utana na quartier. Na ba Didier Lacoste. To bana s'il vous plaît la gamme. S'il vous plaît la gamme, na ba chez la la cosse, kolongo ba s'il vous plaît la gamme. Donc à part s'il vous plaît la gamme, na beta pe na orchestre pende ba jeune bazala. Moi orchestre kauka jibin, moi orchestre nini, moi kauka musique akande zaka. Mais après kolongo ji kolongo ba orchestre wana to s'il vous plaît la gamme bala mo sikoyo. Na ke pa ve na nga yogo. Yango na beta ratolo ba baba mo na ngo fote ngana na petit oya yolo beta na dindo yogo. Na beta la ve na nga yogo guitare. Dans la yebi qualité chanteur de sozo imba mabe na yebso ke yo bena otokomate après wana academia histoire academia nde mutu yaka na biso mikili et to mikili na academia to sali inane to kekin orchestre esali ka ndenge ezalaka yebi ka orchestre pe ba leader baze belé esimaka te oui mama academia na tele marato bi ke bate be ba academia te mona poto bate be ba kansa la maison mais te académie mtemimanga na 2001 tozaka Pichu Concorde musika sika tontolai cheche de bal na ba petite sero ba petite napso ba bina ba danseuse et tozongi kinde orchestre kenda ko za mo mobula pona qu'est-ce qu'on intégrer maison mère mais na maison mère esina ya déjà na maison mère peut-être que moi maele na vanda kana zelatan yebikara oye na pala bato zelo ngana komi cameraman na na mbangu ezakate na zelaki moi temps et peut-être un peu si to bando bouger mais mon peut-être un peu il faut pas ça il faut net de la forêt il faut tala ponga pe na pire na bien papa pire petit ya ndenge nini na yana ngasima mais ezali na bakati msunga na vient to sola donc ezali pe bakati moko tata ba petit na ya banka ba koyo kangote mais ce que tango yo yaki musique la maison mère okute banane déjà nakuta oui guitariste na poste ngana yaka oui guitariste non nakuta ma sebele ba Polystar ba Maindombe ba Kojak ba garçon belé ba robeta wana mais tant que mutuka expérience ezali na vandaki mais est-ce que tu na beta na maison mère na beta tant que mi soliste ponga na yaki na poste na kota na poste accompagnement Polystar coréen akena solo abanga solo yo biga sero papa kapa ya on a banda kapa ya tika ba soliste balala parce que pour yaki na moto te ngana yaki na moto te yaki tanke papa on va solo ngada soliste te kebo ngo comme ça loa ngada soliste soliste te kana kopa na kompa mais okuti combien de personnes nakuta 8 personnes siko na yaki na yaki peka na port na patience et au vandi à l'état bamasa bazo baye mais oui ramona bien que Dieu a la volonté et puis volonté on te l'accent on tina suka fini bango tena finate bango wana beta te comme là yo ba ça te bamasa betara mais nazaki moi tout le temps à podium tant que moi boulot pesali au créer rappel moi tout le temps dans un podium tandenge to yaki na so ya bamaya sika et puis bamaya sika wana
petit le roi déplique ngam nazoya na lobogo boy au moins déplique nazoya pe na lobogo nde na simbio Pombani. tina palais po ya belo ngalo panga wera te petit le roi Robino ngam na ata lelo batutu ba komaka nga perivé Robino yo ebi Robino api pena petwana zaki pena ya matrangalala ngam nazo petwana loboko On a longa pas sur la bumba. ya benga kolo histoire yena yana na palais etant que parolier so aza na zo ga bige vu aza vérité na kosa pena ve na Anton velimbisanga na na ye na fendeka ngabi po eza koma banzembo musika metisa koma banzembo to ina ye mais lelo pe petanga koma batutuka onga via Robino aza danger te histoire eza nango na petwana ebige vu okolo masolo mais bon herba ma welisa ba bimi bon net ngabo na zanga mikili na zanga nora wa na mboka banka to le lango te mais to rappeler kaka na ba ma welisa ke ba lelo ko to wele za biloko mbwa Ezana mbao. eza mbango ko Ziki, mais lelo, est-ce que une maison où tu as bien zembo? te na maison mère na chanzembo te mais quelques titres na beta donc moi biso tozali bata précède na chana nzembo te mais quelques titres na beta ba masa tozali ga bon terme Pourquoi tu as dit? Tu sais non combien de temps? na umela kipe na umela ponga na maison mère na tikel na 2010 soko tu déjà de banda ba 2001 entre ba 2003 na intégra ki wana ti ba 2010 ça là ta ba 7 ans et puis le lona vi en tout na biso c'est le second en 2018 moi dans 2018 tout ça gaga pour venir net na album pe na beta album beta ko so nini ba benga on zenga luketo nini album bonsoir album pe na beta na beta chamo ba imana ve na wilo en tourna remercier ave na biso na benga nga bi musika neni ya yo ko ba plants na yapi na yoka mais lelo tango ta la musique père na yo ranson na ba présent sous JB piana au moins la musique comme ya ba cric ya ba carré salonde au monde telamine ngako tu musika yo za ndeko nanga au moins na kiti voix ngako tu ko mbona sepelati papa na musique ya Congo eza lo watu wakotika ba chanteur ba payer ba palais ba chanter ba yo quand ça musique le ko mobulu poni eza na génération ya sika bano babimi lelo bakoma olakisa bato basapatu bambati papa to yaka poto na 2000 na ba 2001 awa makambo ezalaka te biso tout donc ngako nde na tembo kotangela nga mutu te po biso tout tosenga bato bapantalon awa donc omekana kuti otanga mutu te kozala kuna tante nanani oyo basenga pantalon bato tout papa soko boyo oza ingrat et puis oza inconscient basenga bambati bamsu baluka badoki po musique ya Congo franchement na 2018 oza sans doki eza merde ya mabe ngako to yana talaka bapetwa na kini baofinga bato ebangisa nga papa yo oza ta réception 2 mois to finga bato na kisasa oza courageux yango mona siko bamasa to eba koluka badoki awa lelo babebisa ndule pourquoi bakoma oloba n'importe quoi nga mona la musique ebebi na génération oyo papa biso toyebi bafe na so barambo papele cric wana nano te zera expliqué yo seri mona vana na kini na mona ve rambo apeya 25 Mercedes on a une maison seri mona vanda bu na mona ve na ngantoni bakita ba mise ba 3 quarts ba 2 quarts siko expliqué na seri na salon pour seri ezana yemo leader azana ba ketcha bien te amoni sérieux mon bureau tanga komba tonto yo bi leader na tuni na lobi série oyo leader yemo azana mbanga luka ba ketcha na awta ziko via mission nen po papa mutako sayote si qu'est-ce que beno na zuku no parce que na époque on a vu basomela roka ba bina époque ba somela baka n'époque wana kuto mutu basomela carte ba vitesse ezali yo basomela kara makamuni ni poto de sala na koya bonde boza 3 bobo ya minga na parler na lala na ngata na salon na mekota suka musika neni to pese mo 15 basket to lata rate so tu vas comprendre bien et lo créer ba cric wana eza vis-à-vis ya poto te franchement net nga pe na sala constant moko encore 3 ans
Ce qui concerne la mission à Bécha, c'est musique nous bien sur la mission après 3 ans orchestre mais président JB Piano Autobeta c'est un orchestre voyage raté ninité album té ma confité on a yé na lobby na yo eza individuel leader a un problème té leader d'amena ye bat ba kota ba kabele mon enveloppe et bon ba pecho bana sima papa maman alo batuna la kosa ipso valeur a poto na etangi komboti tuna la kosa te wana mutu le toni omoni tuna ta cheta omoni vraiment pour nabi yo ngasi ba kasho ba zonga kini ba zo ba kasha ba combien à part ne te bangola pe fait dans l'isolo bien ba zonga ba kasha ba dirite siko avec kashe mo ya mo makambo ba petit toi na foot bana kashe wana ba leader ba kana ya olingate aisa noke baba nduli se boli ande na bino yo pena iloko pena ngalinga puda kamaile todo sono ma feri na veno we ranson tant sala mo bulo rependa ngo kito ba tuba sepelaka suko te na bandelite na bandelite pour jika record meilleur réalisateur na ngai yalinga mambonati ye pena linga rapina ma sérieux na deya na ngai vona talaka ka bomba linga ma sérieux suko lelo tango monaki bato bureau ça na porte de lila bato bazo ngi ngana ba mbri ba ngaba dindisa ngame jika habité to telema ya jing détail magique ma bato mais lelo tango monaki ba collègue na yo ba masa na yo ba petit na yo ba ko mofinga momi ya ntone bana ya ventone yo sala kionde na position na ba collègue ba musaka ba rojen c'est mission mo chaku de côté oté et bon musaka collègue nanga musaka daga mutu boko tinene ke bafle ah bon oh la mino bi bo même mission bande la question tu ko baboko papa engana matana podium na leader musaka zala musaka daga mutu simbela nga versionner azabe na longole ngona simbi oh papa obi bi bo bunga bi makamba ngwa est-ce que tu as un finga suko te ba musaka ba neti nga yebi na ngai ti oyebi ete musaka yo mo tala sans opposé yolo gitambo azana ega jeune mo azo luka vie mais conseil na pesa ba luka pe vi bongo te papa ba tum so finga ba banka nka otika la ka papa omoni mutu so finga ba répondre te za bilaki na mabe konta azali atala muntu azosola papa nga kuti na muntu abajante ndo beta masolo na banda poto na mutu te biso za na Panama tu vas bien bacher na Panama solo de so zengi la muka 4 la muki 4 donc azolo ba fota la aza musicien te siko ma bi pa kende poto te so États-Unis papa eza ngo dire te velio te pa rapoto te ebo velio te na ADT mais siko ba doit ça la eza ba musicien donc ndanga zo sola ona aza frère na biso abungsaka mama sola ngo dire te pour le siko so maka mone sili chanteur ona era ke yimba yesko osani fasimba veste yana ngo dire te concert aza frère na biso aza mona rekil et puis même pas ta sœur na kitambo abunga petrote yana ngo dire te donc na ebi ke so zo ga ofinga ngabo so finga nga vana na Panama atona sa immeuble na nga donc immeuble si kamagasi papa dopoza na tour de contrôle oze ya mobulu akota papa ni salam sana akota ndeto temno asko ya salam asala busani pokota papa iko sa signe ba pesa binna salam te papa wangu mosola mama kitambo papa chandeli merci beaucoup babia musiki yesu solo aninga ka bi pinda na ngaki po ya beta ka nepe na ka musiki lelo petit na bino leki na bino pe ayaki pe na maison mais Bercy ebiki bakanga ki namona ka ndenge internet ezalati lelo take bino pe bakolo tuna ye ba vena e boko sa mo lo mo te ke no bolo quelque chose botinda pe na kinabima te au moins na monde la musique eza okoi batiki papa obi makamona ebiso 20 ans abiso ba mission kala bolinga bosala boy bokeso tout batala biso mais lelo na mona on a 2018 donc petit ndenga zawana yana ngo dirite adamene vungule madesu na maïs alia madesu na maïs mais abimana ye tangi artiste
Oh, te nango makambo papa. Eza makambo. Etalia na eba biloko wana arobima. Po omoni muto da likola lu azate. Aza petit na biso. Na lingage trop meza yango na bandenga danger te. Parce que conseil nous pesa na leader na ye. Ba leader ne fa bimisa yo pour na leader ne abimisa. Président Ferreko abimisa ou abimisa été. Oh mais longa déjà. Non, avec une suspension déterminée. Ah ouais, bon. Leader ne soit zo ganga aluka sa ta. Sola pe bien yo ka. Ouais. Leader na ye asala implice les artistes asala ki mo boulot sepela ki abina ki aluka asunga ye kaka. Po na limite pe na orchestre ngonde to betaka petona nda kuna ko ta $2000 bomba. Donc leader ne soit zo yoka ayokele mawa itange petit na ye asunga ye cheta perdre ne mutamaele. Ayokele mawa za dirite. Ngaku tupona nga ndena ota makamanga no mampamba solo petona ku te ndenga bomi mutu te ezanga bazolo ba bomi ndenge bazolo ba bomi mutu nalandaki pe famille wana balobi ke aya kunda mwana bango mais papa to comme na génération ponga benga ngo génération sika to comme na génération sika bola que ça ba kara moto ba biloko ya moto bosomba ba immeuble ata mo 10 000 mo 15 000 bokeka na famille bokundi mutu bopesi bango ta reste na ngo dirite de baluka basala ngo pona kanga penda trop jeune wana pa kufa na avenir rebelle nena taki mama na bango mère wana pesenga mawa danger na luka kutu limera kuzu na benga ta mamango ata mo diero mère za nango po vraiment baleli mwana bango mais cheta aza mutu na biso aza père de famille ata la no ba makamusuti aluka sala implice bercer za petit na ye aboka ba créer bina ki akoma na famille na bo mama to kundana au jeune. Et puis moi loga mukemeri yango teka ata makala poto yebi condition de vivre dans mboka wana o musika sika. Voilà, merci beaucoup musika sika tuzongi pena na kiboyo pour lo to yaki mbangu pona titre ya nzembo na yo tilelo olosela ngo clipité promotion Fabregas pona mesqueza nini poto zongi na boyo onzeka mo masolo pona to fungola mo mukima kati temoni nzembo wana d'abord na remercier maestro nzembo wana clip esama. So pourquoi ozuma tamula ibe osante pona te tamula ite omoni pona nga na daki na ngapi moi show mais il fallait pe ko ba programme artiste Fabrice ça muta ba côté belé donc na ko déranger te na benga mais ndena osolombo ndenge jika record azali ngako to lem so semaine prochaine de nga na maman valise na nga dimi na banata quelques prises ata côté na nga o nde to na bino to ta ba site na bandi awa. Et puis le reste, je suis à quelques tableaux, 3 tableaux, et puis tu largues en haut. Le message nous peut na leader pour bino le guitariste bozana pour tout na bete la rapé bango les chona biko bete la rabaté belé des bino to mon voyage bete ki na samti tout bokna ki Belgique voilà balian kobo balimbana mposo voilà. Mais les lots on mona ki non bo betera trop mais après ça rabino banze motelo Fabregas a pesi so oui ça peut bangoni tenga kutu neti nga penda na makambo ba guitare na colère danger solo wana ngada na colère danger yo kasi ngandi na vanda bonandi mavena nga dide masela za piaka et puis via na bela nandi malema kaba za piaka nandi ma docteur zinga na piaka nandi mavena ngai vena nga ba pius aza na piaka nandi mavena ngai vena nga mwa za beta kompa na wenge bona lelaki trop joli na mandudila vena nga utakoma na kitambo guitariste amutu pamba na musique ya Congo comprends la mine o tuningeza kutu focus mona ko péter le sous guitariste na musique ya Congo amutu pamba po mona ke guitariste amutu pamba beta si c'est pas jonga au mona ba grand guitariste ya Congo ba mo beta pas jonga mangu les autres mbama mataba kanengeza mais ba collègue note la mabe ne ba beta ko mo beta mali montaba mo ba baye mo boki moni te na lo ba bongo te yo comprendre ngati na bien musique ya Congo ba pese longe ba guitariste ba to pamba danger papa omoni chanteur pas comme un chanteur ou un grand chanteur ezara msusu musu yo zati ya oyemba te ngako te ezara lemsu mo vena nga masela akolese banga koti ba na note lemsu mo vena nga makaba lemsu mo vena nga nani do Congo lemsu ve popolipo mais vena popolipo beta panzonga
ebe vio poli pe na ndenge yebi akova ne pa jonga zama yeli sumu tena tuniot ya da obeta liboso yapi papa yuba no beta pi apili boso na burma no beta te waneza ebonga papa na koza misa burma obe si mission na bien papa obeta na ite te wana na ngole msusu oza atan mais omoni ba musique ya Congo et musique individuelle individuelle pourquoi na rolo ba nini ba guitariste to ya danger na Congo ba l'idée ba pesa ba monnaie de singe ba monnaie de singe na ndenge nini ngana ba grand prêtre ba guitariste elle wa ba vina so ba shango alors beta na zaiko elle wa ba docteur Zing vina ngana pesa mbuta ebine ko ngate docteur Zing na pesa mbuta elle wa ba vina ngaba delo base de neti nga musika lelo delo base pe comment obeta pe kasi yona bisayoti neti nga musika lelo ena talaka epesa nga colère yango mona na esa ok guitariste na musique ya Congo mutu pamba mais bon colère ni ba talo ba comprendre colère nini vraiment te colère kana négligence it na négligence yo mona te to beta musique yo na sepela ku to kuma ba Paris boy po a Paris a toza Gims kuta vana na nini na nini babenga mboka na République la ma campagne ya te papa musika vanda koto yo vanda koto yo mona tena kine da kaka chanteur vanda na ma campagne guitariste mona bo kisenso papa ipo comment on peut Michel vient faire ça mchit te check eza ngo coopération ya na ngo coopération ba ninga pe kuna coopération te naboy yo naboy te nga do pesa vina nga avi ya yote avi na ngai na pesa ke guitariste na musique ya Congo ba bimisa le roi mutu pamba menzo vande mutu asala makambu tu eza ba guitariste pour marche nzembo no le tika to mona le bato betara banzembo ba zéro faute mutu betanga za ba vina so ba Rigo Star yango na lo ba yango na pesi ba bonne chance na Pichu Santiago moi obi master na to beta El Paris bada sorti na bango ya et salama likolo nabi on to ça qui mo ba somo ba ni banda likolo to mona ba video ngam na beta ya kompa na donc masa Pichu Santiago na yambaki na mutema moko tanke mutalibaya ponga pena na association ya bata mabaya do bata mabaya la xinini ba guitariste et to beta bora ngo da libaya c'est quoi association nga comme na libaya muzika ya on apporta rapenda cœur et pas ba guitariste balemba tsezaka akota Martha ya mikolo ku so kebite ngamo na akota na chant na akota pe na chant na petit na chevinho sente to beta ku mama na générique biso lo ba générique ba to era teta ni sena ni yo na parole zo mona makamele ka kisuna makambo papa naza musicien complet donc nazo beta générique na biso kombo nango générique na biso kombo nango section 4 na rue za Ramaïl pour y répondre na yo venons ton générique ça va ntoni kitoko OK massa nos collègues non Fali di Cap ça va ouais ça va fait rigole ça va bablo ngo do tuni sabe na yo kana ngote na on dimelo ka ça va pour cette émission na ouais c'est que bango tout ça va tika 20 tonnes ça va franchement nga penda générique na oka beta na ba fête ya Fabregas na wa vena nga de la forêt Diemba wa pena na ebiso ma solo do ba générique surtout kutu bango bato toko chana ntolongo la bango nga na Paris ya pena biloko beta na ba Paris wa papa ndikila ndikono Emilia ato biselo nya nzemoni Jojo Maniki. Bon, nazui franchement na benga noko tindelanga on na WhatsApp. Pour c'était CD dans le matin. Même vidéo na YouTube. Tena ebi ke je me sois benga na betela ke ndule bonsoir. Je me suis benga na betela ke nzemo moko awa na RFI et goza yango na bon. Et c'est beaucoup de promos. Tu as un qu'on a bien opé sur ça, Mboshi li passe. Générique n'ende. A bêta générique. Mais générique. Papa, bateka CD pas Diego. Yo makambo po to na mona CDT. Na yebe lorote. So que CD zali de pas Diego, c'est que musique le ka qu'on n'est pas Diego.
soit somba so neti CD ya héritier CD héritier na somba CD fabrication que nazo fele le wanga mo na ya ndroit mais ce que neti odo tunanga na mona CDT na mona eloko te siko nandi maka papa oki be solambo chite ombo cha message générique na ebo simbi boy oki pe solo ngote bon équipe na weko on est tu na parlé déjà tout à l'heure ba BFM ba trace banine voilà. Merci beaucoup. Surtout moi j'étais vraiment ma casse. N'a habité au rôle bani na bateau tout balandio pour te conclure bientôt ça va bien nous qui tu as même mon cycle pour un nzembo na eba pesa yi et pas mais sur Fabregas. Donc les là on est non ça va clipter. Boyo qui est voilà. Tenzembo go tu as prompté JK record le wana monnaie to ka bola coordonner. Semaine prochaine to banda quelques tableaux ndenge to solanaye. Et puis tout ça là on se met soyez na benga biso za ko ben certes mais to benga pena yemo ba pena zo yemba ne malobeloba on se za ka ba se ayemi na muta che muto te ba tum so za elongela mine ozolo ba le msumba mana ina kal ngangu ba mioga ba ka record ba tika mangambo c'est bon ba sala mangambo oh ay bien ngoti mutazolo ba malba msume ba mbiango le champion mangambo voilà pesa ka simbo to so ba Hollande. Bon, en tout cas, on a sepelé la délégation na bino. Au moni, et logo sali bat basala ngote. Koloko artiste au bimsi de limba na yo au se déplacer. D'abord on a seigneur merci et au type na kacha mutema. Papa, auto sale miso et 22h. Kebabe mundu msoko ekuta foot la kota ser mo we ser nga fasha force ba jeunesse va terminer. Mais au Benga à 22h, à Zélio, et tant que Moutunanga, on a remercié Jika Record, Dea Dawaku, on a remercié Bino d'abord, Batbana réalisateur, on a remercié Belé pour le déplacement à Bino, et puis on a bossé Association Angèle. Association Angèle, il y a des Miller, il faut le Bélango la mine. Dans la salle de rêve, il faut qu'il y ait un panneau, il faut qu'il y ait un panneau, il faut qu'il y ait un et puis na bosanité masananga Ange Nyangasa Gelor Ingila mes condoléances belé Allegri Makaya JC Mosaka président JC Mosaka bato ana boka zo bango pe net président JC Mosaka président JC Mosaka na pesio mboti babi na choki kitoko choki akuté donc na bosanité Gilles Dikando yepe foza nango Gilles Dikando wana vena nga pale mignon garçon Gilles Dikando. Et puis, na bosanité mère a parlé Kapibiata. Et puis, na bosanité petit nangai Sylvie Oleke. Et puis, na bosanité petit nangai Gisèle Kassongo. Et puis, na bosanité baser na biso nyonso to couloir basero basola bien. Ba mère Claudine Kinoa. Na bosanité ba momiga ya pa na mebele ba momi wa kozara bien. Et puis, na bosanité Marthe Poso. Na liessin. Boîte un peu kitoko tokenda kuna moko et puis na bosanité sœur nanga Lili Kasea et puis na bosanité maman prophétesse na biso côté na Sambelara et puis fona invité kuna bien sûr za mosagola bima mais je me suis dimanche mo toke pas maman prophétesse Nana maman prophétesse Nana Sampala na pesi ba mota trop bonsoir côté Zali église de Saint-Denis et puis na bosanité Chevinho Sente Michopo Chevinho wana ndiko na Seigneur de wa beta parera et Chevinho Sente Michopo azola na biso et puis na bosanité Lidi Kazoa et puis na bosanité Masanga Lendombasi et puis na bosanité batunanga pena ba sentir petit nanga Azer Chitenge na femme na ena palais et puis na bosanité venanga Sam Chintu na saluer wana mutu tuzane motro. Et puis na bosanité ba misa tuka ba belulu vadio ba toto ba ebingai ba pire kako ba ebingai ba mbote belé ba Ange Nyangasa donc émission qui toko la mine sepeli antino mais ba toto ba yoki to lobby ce qui choqué bango na ba couper ce qui choqué bango ba fâché et ce qui choqué bango ba fâché te ba limbisa biso omone za munoko mais ezaka bakanda pour na marché ba monte na la vérité. Guitariste payant en Nandula Congo 0600 soutenu la musique en 2018 chanteur Sente Belé guitare babomba donc pour un clip il y a bientôt
kala mingi te surtout soka na chango mutaliboso chango na site poto na poto ezayo poto sala ngo déjà na JK record to poto paleno to ça on a JK record donc clip bina il faut ya po bato balobi na ngape trop ouais ça œuvre bien déjà ngamona na studio na kosa ta 22 nzembo na set générique na kofuta ta ingénieur te era to vandi beta kuna nga donc en tout cas la mine merci belé merci à toi na senga rapidement 2018 au tito que na fin poto na poto zongela ezonga vacuum nango po na ebi za grand chasseur à image et puis na bosa inte ko sanga na soirée ba Santiago te ba tout on a dit aka wana tu la biso micro to lo ba po ba massa wana ba beti bien makasi et puis na bosa inte apocalypse na occupé générique apocalypse apoka mobuka en tout cas félicitations na bord na occupé na bord apoka pa utaikine pour inspiration ya bien il faut quitter net générique il faut faire un peu na kini au créer animation net biso ba guitare qui parti ba guitare qui parti on tenga robeta nga do na bet na ngala mais yo pende tant que on mutaboka ba cri faut za la bien en kelo ozu bien bloc à poussière donc apocalypse coup de chapeau félicitations à bon boulot ba courage et bel égard merci beaucoup. Merci la mine dont vous m'osakoli. Voilà, on appelle la Pessimbote na bali boso na kokobar na ngai ba tutu boyebi Didier Masela na Belgique. Ya uté ko tutuka ki bon na pesiko na ngambote ska azali na Bruxelles. Na Pessimbote kokobar na ngai. Oh, vena ngako ki? Vers benga ye noko. Vesamba bajo kasi kolero na émission na nango ba vesamba na baba ta ba histoire samba la nuit on ka émission te na pesi mbote ba nyonso balingaka nga na bandisu na ve na nga jojo ngonda imene ba imene prête na pesi mwasi na nga mama 4 kora fosi bête de belle autant comme c'est fosi donc vous pour na balier na mairie na ko na pesi mbote na meilleur coiffeur na nga do suki ya mobulu na bombi chapeau bo eskizenga ngos club elila nzambe na pesi mbote na tonton na salon kuna ska azali na pesi mbote na batutu Gode Kimani na salon Gode Kimani na bosa TV na ngambara kuzema sizodor saka nango na bosa nte batu nyonso balingaka nga ba parrain na ngai toujours Amos Lema Sukami mutema ya Kati Sukami femme cheval blanche ndenge zala kaka na bosa nete ba bimikolo na du manager asika ponga na na mangambo JK record ayebi na misa yesu manager mususu na chunetia kende na yesu na manager mususu dea wana za maele o senti que a combien une émission ko yo comme émission ke ba